Bisogno santo sabone nascere moko Madia Star TV etala na monate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Madia Star TV Shalakita le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Madia Star TV le Kiko Kikondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto s'abonner na chaîne mako Madia Star TV etale mambuda te bato bandima Madia Star TV Zambada Media Kudinyaga bada bamis bapik na bateatre s'abonner. Bonjour famille, bonsoir. La R écoute l'ébisso, tout peut si bien nombreux dans comme on a yesu. Si qui était ensemble lola asala biso bolamo. To le baka bande konanga, seul te fonga ba télévision na biso engelo bake. Et lo commence na comité na biso pourquoi pas to lo belango, pourquoi pas to solango. Oh famille, babi connexion zo bo ma biso hein. Vous êtes là famille, volume ça va? Bande konanga ito ko solo la. I use the Facebook here. Go out please. Please papa. Bande ka connexion zo sala biso mabe makasi mingi. Kali na otolo bande konanga na si bomoni video oyo na poster ya ndeko na biso ya mwana na biso Peniel bande konanga. Batebele ba komelinga na privé, batebele bayo kolandanga na privé à propos ya ndeko na biso Peniel. Bande konanga ya liboso boye bake moni soki mutu ayeba ina mutu ke mutu ana sali ye mabe neti babiso bandeko nanga ezalaka pasi mingi ya koyambala moko na ba video ya koexposaka ndeko mwasi bi ndeko mobali na pesi na babone na ngana sotumbo ti place bozali na bengi minoto solo la pa na likambu ya ndeko na biso Peniel pa mate video na batebele balobi na star uzo kosa bla 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 bande konanga elonga mama passer sans bible na suka pembu ako kosa likambu te bande konaza yakindeni tangu nazo vagina ke Kishasa bidomo webi bande konanga netoke na akaba Kishasa ok Kishasa to mami babilo na biso akoteka en plus biso bata réseaux sociaux bande konanga boyebi mingi ke to sola mingi na bata réseaux sociaux mutu sa ko sepa na yo asta na sepa no façon na koloba bande konanga to kocha litoi to koyoka ndekwana nena lo bani place bande konanga ngai na garçon oyo ya mobala Peniel o ba benga ki mobala Peniel bande konanga na yeba ki na ngai ete nga taki na réseaux sociaux na YouTube nanga na komba Madia Star TV bande konanga ndeza kaka ke osali video mo bo muta sepeli na yo ndongo lobi muta komelu star na sepeli na yo ndenge pe ezalaki na garçon oyo akomba na Peniel soit disant fiancé na ye garçon na bande konanga akomelanga ton garçon akomelanga star na separa na yo ndongo sala be émission na o tout ça azali mutu bande konanga nazui contact na ndeko mobali oyo akomi fiancé ya Peniel pa matemi babiki okosi mi balobi na komateke bimise elongi na ngai yo Madia Star TV mama passer sans bible en plein boulot na nga nazuma répondre à cette vidéo à moi 20 minutes garçon na akomi akokomelanga
Bande kolanga te ka sa komo komelanga ndenge za la karake bozo swana muteta ke fan il faut zapper plein na ba fan na yo tozo solo la et comme ki na mama ko boye nazo kene Kinshasa tona ok Kinshasa bino mo boye bitato kene Kinshasa bande ko mingi ba kuma la bango ko préférer ba futa na ba ondako o futi ndaku ozui garantie mo boye si malango futa la chaque fin du mois quand ndenge za la ka bande konanga ngape na salaki bongo na yoki bongo na futeli ndako na mboka ya Congo tango siko na okita na mboka ya Congo na bengi na okita na mboka ya Congo ka sabe asta oya mukolo nini na Kinshasa na ese mon frère abino na koya jobo so na komi kina ko benga etake fan na bande kunanga bo comprendre solo très bien pour partager vidéo oyo na mito ateme na banoko koma na mon frère wana na kope na mboka ya Congo te pardon avant comme mboka Congo de komba la benga comme ne bimi a Freddy mais ngana ebina comme a Freddy te apesanga comme ne Antonio ngana ebina comme Antonio bande konanga o azali fiancé ya Peniel na okibongo abenga o star ozade na kinga bitaza na kinte na opopona na ki so na komi kina ko benga o te na komane ba biloko naza besoin ya parfait ya Jean-Paul Gauthier bobi parfait ya Jean-Paul Gauthier ngana bise no problem Jean-Paul Gauthier ezalaka cher ngablo na so nazo teka na teka blo mo na somba ngo na primo ko ya bien panga pena bénéficier na primo ka bien ote la star na ko somba langa tout ça bande ko ngai ngamo pena yoki bongo na sombi na aéroport pa batena libanda ba parfait za prix likolo makasi na ndenge na monaka na kati aéroport bande ko nanga ba parfait za la mo ba primo ko ya sava ngabi ok loko na zui client na ko kena tekele ba parfait la c'est que parfait moko ya Jean-Paul Gauthier na sombi on a pris boye yo ozung c'est langa prix bozung c'est langa $100 dans ce pas bien ok problème ezate na ozung c'est la yo mbongo na bande ko nanga à part ça bande ko nanga tant na comme na Kinshasa na bengi ndeko Tony na bi Tony sans mona vidéo olbaki la star na kosi makam na zolo bate bande ko nanga na vidéo sto salaka il faut tout ça na vérité na okibo bande ko nanga na benga bitoni na komi na mboka Kinshasa la zona ba chemise na za ba soulier na za ba parfait o lukanga pe moi bato tout ça oh non c'est un problème ezate to sala programme na memayo na cité du fleuve o la bande ko musu ba parfait ba ko sombela ndenge zala ka bande ko nanga to sala business ezala ka bongo to créer ka ba contact ka bongo de ko mobile avala bande ko nanga aye na ndako na limité o la star na besoin na mona biloko na yo bayaki na ndeko moko boye muninga ne mo bayaki kotala biloko na ndako na limite na 18 amiri ba otala biloko muninga na ekuta sume ba parfum cash mais bande ko nanga azu ba parfum azu ba chemise azu ba soulier mobala Peniel a komi fiança Peniel bande ko nanga azo lokola nyon abi la star da 2 semaines azo opesa yo mbongo motaboy nga pa bi problème ezate na confiance na ye na force pe baloko so na nga fiança Peniel wana mona ke konzimate ke muto aza escroc bande kunanga komona garçona konzimate ke aza escroc bande kunanga na yoki bongo na pesi pende ko mobali Antonio biloko a part ça bande kunanga to benga naka to kuta la rapé na yoki otela biloko nanga c'était le fleuve na mimo biloko nanga ke ba parfait ba chemise tout ça siko yo koma na mamoko boye ngai na ye poto na ye kozonga Londres awa tant na ye kozonga Londres bande kunanga ndeko langa ya mobile Paul comme les maîtres Paulin Antonio azana zoyeba fiança Peniel so amoni vidéo bande bo panza akomona ndako o nazwaki ona sima ya garçon o Antonio fiancé ya Peniel absinga star na yebani na sœur wana Clarisse sœur wana comme Clarisse azape mo na Londres na yebani na ye lokola ndako eza na prêt aboy ndako za ki prêt aboy mais lokola matisi to se lokola ke ndako wana eza yanga ngana koswa na ye po ofutaka prix muke ofutaka c'est 300 ce qui biloko ndenga si je me trompe pas ngabi problème ezata ki chambre salon na kute pena ndeko nanga mobali zombongo yangoyo bokuta na Antonio o Freddy fiança Peniel comme les Freddy bokuta na ye comme ça bokuta na sœur wana apesa bino mbongo le sœur wana sala décharge afuta mbongo na sima to yeba comment te bano futa to zo lokola neti favor na sima ya garçon Antonio na sima Freddy
bande konanga idemo mabe ezalaki tenga na ye ozonga na poto na bengi Freddy mais yo baki repesa mbongo da 2 semaines start na repesa mbongo na sala nini nga ba makala na zo sala ba makala nga oui ba makala bomoni asala ba makala akino za makala pe ba sala ba makala zo roteka na kin o te na makala na ngai so makala na ngai bimi na zo zela tout ça so na repesa yo mbongo na nga papa mezati ide kuta mabe ezati bande konanga bakute na ndeko na ngai maître Paulin bakute na yeso pe na restaurant mo boye bakute na restaurant mo boye po bakuta na sœur wana Clarisse poto soneti Feva na sima garçon oyo Freddy fiancé ya Peniel maître Paulin azalaki na mbongo na maboko mbongo ya garantie mbongo ya déposit obengaka bafandi pe na Tony na Freddy oyo fiancé ya Peniel bafandi bandeko na bazo solola siko maître Paulin ABC fiancé à Peniel azu sikabi ondeni ni sera ngoti siko azu ate nefana kota musala ya butu Freddy ABC a pesa na koma Antonio ABC abi non maître Paulin to zela na bengie alobi aza na nzela idepeza te ndeko langa mobali baza wana na restaurant bazo zela fi wana pa ozo mbongo a garantie na garçon wana fiancé ya Peniel. 1 second, okay? Thank you. Na mnitu abande konanga na kidi bakaka bosuka soki ndeko na mobali nanga ndenge nini bande konanga ayebise no pesa na sima mbongo soki ser wana ye amona kaka mbongo za na maboko nanga poke akita bino prix bande kwa ide pe mabeza te maître Paulin apesi garçon Freddy do fiancé Peniel la komisika apesi mbongo tant apesi mbongo bazo me la peji ona bazo la fiana Clarisse azoya na Kishasa c'est pas cosa qui biswe ce qui pende bande konanga ngana bino to yebite maître Paulin bazo la mukete bo garçon Freddy fiancé Peniel apesa la comme Antonio ainsi maître Paulin nazoya nazo somelo mona kwe a maître Paulin pe ide zete bande konanga ayaki bongo abimi tango abimi boye fiancé Peniel abimi libanda na restaurant wana ndeko langa mobala zo zela ye place bakutani na restaurant amoni mutazu mwata ebele mutazo ya te o abenga ye bono maître Paulin komi tungusate na zoya na za na osa Clarisse ngo abazo koma da 20 minutes maître Paulin pe ide zate azo zela kaka garçon wana na fi wana peut pesa mbongo a garantie oh maître Paulin mona mukete bo 20h ekoki oh 20h ekoki ndenge ni bande kolanga bo like vidéo puis poto sécurité vidéo na biso s'il vous plaît maître Paulin ayoki bongo azwi mbongo garçon na Freddy ayebisi maître Paulin ke non ndenge za wana pesa mbongo na simba comme ça ton garçon na koya ayebake ndako oyo eza ndeko nanga maître Paulin pe ide exact azwi mbongo apesi mbongo a garantie oto benga deposit garçon abimi ton garçon abimi bande konanga bande kendaye ndeko nanga mobile bande konanga bana ko zena na restaurant azo zena na restaurant ti siko mutazo yati ngala be maître Paulin bo sine ba décharge ote mabia Antonio ngo bana kenda kiti siko nazo benga ye azo saka na zela ti siko yo nanu ayete oh ngala benga Antonio ozawa pe comme Freddy ngala ebe na koma pesa na koma Antonio ngabi Antonio ozapi ndeko nanga mobali azozela oteme nazo koma calamité bona boy tato komi ba 20h 21h boy tozo benga phone le karaté et si ndeko nanga mobali ki bongo alonge na restaurant wana azongi na ndako ne pas akana limité to benga Tony bo bandenga to zaka Tony te mukosi na bengi Tony na bengi e boy Antonio boni o bien star na ndenge nini ndeko nanga mobali ayaki pa na yo bo pesa deposit yo zwi mbongo wana yo bado kende nango chinga siku na trouble na kolondaku azo sela mbongo na ye o mabia nga ko le mbongo na yo testa na zo ya kokuta na maître Paulin na opesa ye mbongo na ye po matina na za un peu busy ce qui moyen zate ati na numéro ya M-Pesa nga comme ça na tindela ye mbongo ndeko nanga mobali Paulin maître Paulin atindeli Freddy o fiancé Paul et ne fiancé Peniel o apesa comme Antonio atindeli numéro M-Pesa maître Paulin talabo a otile mo M-Pesa te to komi li bazo tate bala to benga wana e comme okola nyongo na koma ko menacer garçon o fiancé Peniel bande konanga
na koma ko menacer na ba message siko to ba kutena ndeko na mobile mettre pour na restaurant atikaki mazopo na ye mazopo na ndeko na mobile kutanga sala ye mabe abista garçon nga sera na esprit na biso aza escroc c'est que escroc karabatu loko ya chapeau na ye atiki awa nga na uza chapeau na no pas maman mobo asale mabe na si ndeko na mobile nga bi non ko sele mabe taza mutu mbongo eza na sukate bande konanga na vandi na benga kapé garçon Antonio ofko comme Freddy na benga ke na benga kae kaka ba promesse o testant na futo mbongo na yo tout ça na ko kima mbongo na ote bona boy message bo mona oyo o to banako koma mana ina ete bande konanso bozo mona yango o to bako koma na ye yango yo to bako koma na ye apesika bonsoir la star s'il te plaît nazali na akosinga lobi ke azali na conférence naza na conférence na ko rappelo sima bande kolanga yango garçon akoma fiancé ya Peniel yango abi aza na conférence oza na conférence ngabisa Antonio moni yo oza escroc oza moyibi Antonio ngana ko salela yo video ngana ko salela o live oza escroc bande kolanga moni soko oza mutema mabena mutu te moni soko parce que okutela mutu mo ya mboka même bien pesa mbota bien pesa bonjour à bien ayambo bien avec respect bande kolanga ceux qui aza na nyongo na obi ça la problème au moment na réseaux sociaux te et c'est là qui kananga na yeba ki garçon o Freddy o mobile a Peniel ça Peniel moyena me moment na réseaux sociaux ezate na baki na ko dila ngunga moko esili tanga esili bande kolanga na bengi ye lisusu akomelinga o star naza na église aza na église na tiki tozu siko tokomo menacer na ba photo tokomo menacer siko na ba message yo zela toko publier yo oza escroc bona bo bande kolanga numéro téléphone na ye o banako salela ya kini yango numéro téléphone yango bomoni achaka profit ya ndeke o yango OK photo bande kolanga ezalaki ye mtatindela enga basalaka asala sepe accident boy na kini garçon Antonio o fiancé Peniel muto ayebi mobala Peniel azui fiancé sika azala cicatrice moko ya munene asalaki accident moko ya munene na kini angaka kufa photo ne yango awa na kacha ndaku na cité du fleuve yango yeyo po mona ke makingai jamais na koya koleka na kosa za mama passer sans bible yeyo bomoni yeyo mutu engake panza na yeyo a part ça bande kolanga tala mona zo futa nyongo te na saleli ye numérative o yango nazo ba photo na ye na sangisi tala même sur ba réseaux sociaux bomoni nazo na tiebo tala ba photo ya Kishasa za ba photo ya potote yango fiancé Peniel yo na komi attention to bande kolanga bokeba na garçon aza escroc na tindeli epe garçon o Freddy ngabi Freddy na ko publier na rosalo lo ba live feed oza escroc garçon go a répondanga te mbala yo ko blango star nga ko melombo ono te na peso mbongo na yone nazawa naza kutu na États-Unis tout ça na ebise félicitations donc comme na États-Unis félicitations awa siko to nkolondaku azotungisa biso pona mbongo na yeke to kotindaku komane to pesie mbongo na yete yango omoni elonga garçon ngo ye Freddy yeyo awa aza na Kishasa o da photo ya Kishasa photo na ye na tuni ndeko mwasi eske oyebi ndeko mobali ote ye mutasalinga na erreur ya mbongo ya ebisenga ke ayebi yo bosala na ba masolo tout ça ndeko mwasi ebisenga ke ayebi ndeko ote tala parfait akomana kinga yango na sombela ye Jean-Paul Gaultier yango misapiana za misapina ye yango parfait ça na sombela yango Jean-Paul Gaultier en plus na sombela ki yango na aéroport pour na bike ngana za muta business nazo teka na kozwa moins intérêt nanga na kati wana bande kolanga à part ça bande kolanga mona ke makomi na banini na eza awa ndeto bango komama na Kishasa to na Kishasa. Oh my God, who's that? Yeah, sorry. Okay. 1 second, please. I make video. 1 second, give me 5 minutes. I need finish.
na minute na bande kolanga à part ça tout ça na Kinshasa mec jeune fille nanga ngaka kutana na musicien nani Robino c'est Robino na kei na bosse ni kombo na bango bande pas matena za mingi na musique vraiment te bango ba dans la cité de la fleuve jeune fille ngaka kutana na bango bomonika ba jeune fille azana besoin akutana na mwasi ya Robino c'est Robino na kei na ebi comme na bosse ni kombo ya garçon aningaki akutane bande kuna ngai sikoyo garçon oyo tebako swana ate tozo kuda street flip pa ke mwana akutana na couple ya couple comme on zaina na kei toto kena ko toto kutana bango na street flip o garçon Antonio asko kai biswana yisa comme musicien on va battre dans la life hein Rebo voilà jeune fille na écoute zolo ba Torrent kuta na Rebo. Jeune fille nanga c'est pas na Rebo, ngabi problème ezate. Donc c'est ça moi to kuta na Rebo. Na bengi pa Antonio ça besoin na kuta na Rebo. Ala to na rappeler Joseph awa. Ala to na rappeler parce que on peut na Joseph awa. Na maman donc azonga so hôpital bina boto. Donc un garçon azo benga na tigine azo benga nga ba pel marqué yango ebele azo benga nga kuta kosa keke naza na hôpital nazo rappeler yo. Garçon ya lobi. Boka mbongo wane, mbongo nae. Me koso na yo. Koso na mutu yo. Akela mata na M-Pesa. Juste $250. Bazo zo pièce wana si va 15h ou 16h bazo manango. Comme ça va monter à partir de l'obination. Comme ça na ba midi ba lomwe ba poti yao. Bande kolanga boeki audio ya ndeko mobali Antonio na kombo ya Freddy aza escroc. Awa bengi ngai atike nga audio ke aza na besoin bimisa makala na ye. Aza na mbongo teso ipeni na defisa ye $250. Audio ne yango. Ko ba poti ba client na ba umisa nga automate. Soki ba poti lundi je pense que je vais récupérer l'argent au plus tard les après-midi. La bengio, la zone sedo, pour l'homme, la mort, s'il te plaît, vraiment, ceux qui au Soumana, la bengio, au salon, bien. Pardon, vraiment, la évité, mais ceux qui au Soumana, vraiment, au salon, bien, pour bon, on a tiré qui lobby, la chauffeur, va été, comme vous avez nous compliqué, côté là, il y a du logo, mais là, c'est la mine, pour y avoir un problème, comme il dit, merci beaucoup. Bande kolanga boyoki audio na ye ya garçon o la koma Freddy o apesa nga kombo Antonio. Abenga wana na Kinshasa abenga na defisa ye $250 azali na problème soki pe ya ko libérer makala na ye. Sikoyo alobi na defisa $250 arozong sanga pardon na sunga boyoki audio na ye ya garçon oyo. Bino bato bozana ba réseaux sociaux. Moni batebe ba na ba réseaux sociaux ayena eloko moko ayeko loba mibimisi. La plupart za likuta mingi za la solo. Neti nga muto okola mama passer sans Bible. Na rokosa na garçon oyo Antonio. Kena inventer makamu. Na intérêt nini? Na intérêt nini? Nga to na exposer garçon oyo eza kena okinde penel mawa. Na okinde penel mawa. Yoka aza escroc ga osakana te. Nga na bengi ye ayebisinga ke pardon star naza gouverner. Yango ba message ne yango. Yango nyoso tu. Nazo benga yo. Nga na yebisi ye na tout de siko position na yo ndenge nini yango. A to so na fiancé ya peniel. A ojo alobaki nini awa? Toka na ojo o. Ça na pesa no position ayebisinga ki azana ma campagne. Azana ma campagne na zele so azongi boye comme ça ayebisanga na benga bino. Bomoli bande kolanga. O si ojo na ye. Na banda oyo ko bien te na lobi na ye ko tala leki nga oyo na pressing pour na récupérer pe ba bilamba na nga na pressing na bon marché. Wana ba ojo na ye.
bino tozala ba réseaux sociaux so mutabwa ki vidéo misa noko lo baka fiaka boza bibilonga ba produit boye bosala ba vidéo ba snap bo pengusa mama passer sans bibliothèque bo pengusa ngate biso to koma bata barando bo pengusa ngate oye la vidéo ngo koma ke est-ce qu'on ka ki onzoto ya moi ça mwindi boye azanga tatu ba est-ce qu'on ka onzoto vous êtes malade hein? Are you mad? Nga nazo benga ye kaka pona nyongo nanga. Nazo benga kaka pona nyongo nanga bandeko nanga. Garçon oyo ayambaka ngai te. Asu ojune boyoka. Okay, nayoki na comprendre problème ezate. Ya benga nga comme ça aya. Comme ça to ebane to ça. Bandeko nanga. Bomona ke aza escro moko ya kosakana te. Oza ba message a menace na zo salela e ba menace na zo sele bandeko nanga. Eza pass na mawa. Na leta la benga na suka na bi a ebisa nga zo rappeler yo asa na problème. Daku da tuniye oza na problème nini? Etake mututi. Oza na problème nini? Bandeko nanga, omoni eloko mususu bandeko nanga, tanto yo lo baboye. Ya kobimisa ba video ya ndeko oyo ya garçon oyo akomo bima mobali ya Peniel to bimiso na ndenga mawa bandeko na ndenga mawa eza teke tozali jaloux ya Peniel non nge selinga mawa nane na posei photo ya garçon na Freddy na sens nini ke Peniel akomi na niveau akomi bana garçon wana bakutane na ye wapi ndenga akomi fiancé il paraît-il garçon oyo akosaki azali asala ba faire na ye yango eselenga mawa ça m'a choqué ngabi me Peniel aza na chance te comment même bele bazo escroquer kaka Peniel ayo kuta suma ndeko na garçon Freddy aza grand escroc na ndenge moko osakana te afungolenga cop mobo ndenge ezawana na sala ba copie ya Voyage la Star c'est pas une copie za 1500 bio to tchaka 3000 to bono kabola bona bo lukela nga bato mais Nzambe azo lo kum na zaki souple à côté rabita na sana batu te bandeko nanga eza passe mingi para Peniel aza na chance te Peniel fa lukelo nga Nzambe yonga le bango na vi bandeko nanga omoni seko kabwena mobali faut attendre kolinga te ko sa ba blessé intérieur na yo esilite oyoki mbala moko okyo bala mobali bioko kutana mwasi. Il faut traiter dans kati na yo nanu. Soko traiter kati na yo tende konanga, okozala kaka lokola Peniel bolokuta mbala mabe. Peniel déception en soki bande konanga, tolobite ke Mike aza malamu, bi aza mabe, bi Peniel aza femme moko aza just isoke no. Peniel aza na ba erreur na ye, Mike pe aza na ba erreur na ye. Problème ezali Peniel aza na azwa ki tante. Ba kabona mobali azaki vite fait mingi. Ya ko bana mibali asola ki na pota na ezali kati na ete to mona ki suite a Peniel bomona Peniel akoma ki abi bana mobalo mabe mobalo mabe bande kolanga na ndenge Peniel akomi na via boy bande kolanga histoire a Peniel epesa biso sous leçon oza la relation mo bokabwana na ye bande kolanga ko welela kozala vite fete ke ya kokabwana ya kokeno kolinga zwa temps soignez pota na yo. Peniel loko do sala ye tina zo kuta mibale mabe bande kunanga pote za kati na ye moka miswana ngo nanu te. Ya do bule kaka ke mobali on azwinde ako consolenga. Mobali azwinde ako soutenir nga non ma chérie. Tolonga makanisi bongo eza mama passer sam na zoloba. Soko bi koze la relation mo bande kunanga e beba ki na ndenga mabe. Zwa temps. Take your time, don't rush. Il faut traiter dans yourself. Traiter dans yomoko kata motema na traiter dans bapota wana. Soko moni bapota sili. Okomi calme. Bande kolanga wana nde okibongo okei okyokolinga mobali okyolinga mwasi. Mais soki oza kaka pressé, oza na relation moko songolo pakala. Yo lobi ke ndenge eza wana na prouver mobali oyo, na prouver mo songa baza na za frère momi, na za pe frère chéri bande kolanga okokomo lokola Peniel.
Penel bana babona me na mai kalama bande kulanga aza na chance mibali te. Mibali so bazoya kaka laisser goûter ce peut laisser ce babani toucher laisser goûter laisser. Moni garçon Antonio ça comme Antonio et pas peut-être bien comme Freddy. Garçon la bande kulanga vie na e normal libo garçon aza un escroc. Garçon la mela makaya ne mo osaka aza escroc boko ngati dans les cas réseaux sociaux ne okele de Penel mawa. Na okele ki la fille mawa. Wala garçon a conseiller dans un homme d'affaires, dans un homme d'affaires, pas garçon dans un solo là. Mungo, azam gomo dou. Boki na ba ojo. Azam gomo dou bande konanga. Penel aza na chance bande konanga. Boka ka Penel. Bande ka Penel bo suga Penel bo kata l'idée swana za biso basi bo kata l'idée swana. Et si c'est pour ça mi balle, azwana nta. Parce que les types là bande kolanga ezra kangele lipango na la balle bande kolanga libala neke musika te. Akute na mutama longa te. Pour même si tu as la live to bi que mobile za escroc ezala ngo jalousie te. Jalousie par rapport à quoi? Penel za famille na ngai te. Aza petite sœur na ngai te. Aza ndeko na ngai te za ke congolaise. Tokoye ke les jeunes na sens nini. Toko obonga libala, la star ozala kati no. Oh, nous sommes en train de faire bande kolanga. Gapi na obonga la kati no. Ezake tozo ke la fille ma bande kolanga. Ngato na sabi vidéo na zo mona ba stupid woman. Na ba message na ba okoma ke oza escroc. C'est que garçon na escroc kaki yo. Bande ko ozala ki wa. Vous êtes malade vous. Bilo ba bi ke ceux qui mutu nyo soto na problème a mutu. Ako sili sango na privé. Ah on est qu'on a réseaux sociaux te. Ngato na réseau na leki na réseaux sociaux na comme publier ba vidéo na e. Par rapport que la monique a quelque escroqué Penel. Sans comment de qu'on a la vidéo te. Ne laisse la vidéo te, bande qu'on a please, bon sounger Penel, bon carapé, bon quand l'idée sur la base, bon l'imsa la terre, maman passer ça bien comme pengwa. Na pengui, ya na zala encore en mouton à la anchité. Comme ça, ça la choqué. Pourquoi maman passer ça bien le babo, ya na zala encore en mouton. Ya na zala mouton, na l'air à foufou na quoi en loco là yo. Moi, je suis pas ange. Bon, comprendre. Pour ma tebele, quand l'accès na bimi yango, sans filtre. Sans maquillage. Yango. Maman passait sans Bible. Yé. Moi, ça souka pembe. Moi, ça nzela mine. Ça a problème avec ça. Ngaye. Na leki siko bo senga bima kasi. Ngayo na bimi. Mouto don zimate ba dekonanga ke garçon aza escroc. Benganga na numéro zali 0044 74 66 35 60 20. Non, tu n'as pas message nyon sorti de roswana garçona. Nandenga sala accident azala cicatrice moko awala mbunzu sala accident moko munene. Et abatu nyon sorti de ba réseau social ba ba makambo azala nyonga muto lo ba makambo no. No. Si vous êtes un stupid woman, si vous êtes moi, c'est mon bon, que l'accès vidéo na yo, au cause si nous kuta. Ya. Na batan oi. Nana le kaka na life na kosa mutirika moro boy. Na faute, na pesa faute témoignage à mutimon. Non, moi je sais maman passer sans Bible. Bible le dit que quand on pesa témoignage ma bête pas frère pas sœur na yo. Antonio na sebe Fredou na za frère. Na copie de mauvais témoignage te bande konanga. Lokato leka na ba life et ça que pas a commis fiança Penel que Penel a la chance de na vie na e. Garçon la bande konanga akobala été. Garçon la bande konanga akokene nulle part. Garçon de lobby awa. Azame pas la mukanda. Azeme pas la mukanda bande konanga. Tobo ite okoli ka pomba la sa mukanda. Mais avenir bana Penel garçon na eloko mo ezate. Garçon na bande konanga aza escroc. Bande ko please bo suga Penel bo kata l'idée sune wana. Faut bo kata on. Po se mbale si. Pa mate na Freddy o ba bo na kalamingte. Ba bo na bango ezata kagele lipango. O abimi fiancé ya relation na bango e kata on nzela. Pa mate akute mobala na za aventurier aza escroc.
Nande mo mona ba réseaux sociaux ne ba kanga ke na kishasa ki moyibi na ewana. Yo sozo na TikTok ou na réseaux sociaux na Facebook na TikTok ezo ko sozo likuta. Vous êtes malade vous. Merci beaucoup famille. Nanga kana le kana loba. Bande ko ba ke mama passer sans Bible leka. L'accès longina yo. Yango mona leki na ko laksa elonginanga. Yo siko zawana. Ozonzi mateke mobala pene la za escro bande kulanga boba ke mobala pene la za escro. Eza passe mi pana mwana na biso penel. Asa na chance te. Nyosu bande kulanga maka mususu abatu fe pesa ka biso leçon. E pesa ya biso leçon. Merci beaucoup famille. Na comme na suka nzamba lola sala biso bolamu. Ceux qui actualité musu ezali to le kana réseau soto loba na moni client suki abete nga porte awea déjà. Un gros bisou. Bon s'abonner massivement. Na katama Bia Stars TV vous a jamais déçu. Un gros bisou de la part de maman Pasteur Sam. Abonnez-vous massivement Mabia Stars TV. Il y a biso esika ngoye. Bon mona ba star tout boningaka. Nga mono na za. Ba fan na ngai. Ba boninganga ba boningala yabui. En tout cas, bon s'abonner. Bon s'abonner massivement na Mabia Star TV. Yangwana ya bino na koka sentiment. Tingaso na bakali ka mo emotion na penta. Balubi bon s'abonner massivement na Mabia Star TV. Oya kusabone ta kurate. Pona nina kurate. Ukurate po ukutala ba théâtre te, ukutala ba gagi te, ukutala ba émission te. Yangu turubi bo s'abonner massivement na Mabia Star TV. Songo bo shanyo kansika Bia ngana ringia. Bani ya kami ko pesa nga pasadi. Wa